Allô, allô, bana RDC, mbote na biso nyonso, bisika nyonso bozali kolanda ngai, mbote na bino, naza na esengo mpona koya lisusu kosolola na bino mpona makambo ezoleka na mboka. Kasi bandeko bomoni ndenge nalati drapeau ya mboka na biso mpona mokolo ya lelo, toza na message moko ya kitoko ya esengo mpenza mpona mokolo ya lelo. Ndenge boyebi, tobandaka na mabondeli, po ete nkolo ye moko adirige ngai na makambo nyonso oyo nakobimisa na monoko na ngai. Alors tobondela nanu. Na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu, papa nalola nazongisi matondi mingi epai na yo mpona nyonso oyo ozali kosalela biso mpe nyonso osili kosalela biso mpe nyonso kosalela biso na mboka na biso RDC mpe na biso nyonso peuple congolais bisika nyonso tozali. Merci papa po ete obundeli biso bitumba mpe opesi biso elonga. Oh salabaka shalaba-tata. Merci Seigneur éternel mpona elonga oyo opesi biso na kombo na Yesu. Merci papa na ndenge sikoyo nazali koyebisa bandeko nyonso mpe bato nyonso bakoyoka ngai mpona message oyo ya victoire. Papa nasengi ete ngai naloba te kasi yo moko loba kati na ngai po ete ngai soki nalobi nakobimisa makambo oyo ekosepelisa yo te. Yango wana papa zwanga mobimba na ngai na mitiki na maboko na yo, loba yo moko kati na ngai mpona kopesa message ya victoire epai ya peuple na yo. Merci Seigneur mpona maso oyo osaleli biso, tokumisi okolo Yesu, yo moto obundeli biso bitumba oyo mpona makasi na biso tozali tolonga te, kasi yo obundeli biso, oyokeli biso mawa, oyoki kolela na biso. Tika kombo na yo kumisama libela na libela kati na mboka na biso RDC mpe kati na peuple congolais bisika nyonso tozali. Tokumisi yo, tosanzoli yo, topesi yo mboka Congo papa. Tikitisa kiti na yo bokonzi na mboka Congo po ete biso peuple congolais tomona nguya na yo, tosepela na présence na kati na Congo po bangona nyonso bazopanzana mpe bapanzani na ntango oyo. Merci Seigneur, tika ete yo moko Yesu Masiya okamba biso na victoire oyo opesi biso kino tokomema mboka na biso na développement oyo obongisela mboka na biso. Salisa biso mpe na balider oyo opesi biso na pamboli bango na kombo na Yesu. Merci papa, tika ete kombo na yo ekumisama na kombo na Yesu tosengi bongo, amen. Bana RDC, nasepeli komona deja bandeko misusu bakoti, bokoki to koinvite bandeko misusu po bakota po ensemble boyoka message oyo ya victoire oyo. Bandeko naza na esengo mingi mpona koyebisa bino ke etumba na biso na gouvernement ya occupation esili. Na kombo na Yesu, gouvernement ya occupation esili na Congo. Nkolo papa na lola azongisili biso mboka Congo na maboko na biso bana RDC. Tozwi mboka na biso lisusu parce que mboka na biso ekendeki na maboko ya bapaya, kasi ndenge nkolo Yesu ayokela biso mawa, toleli liboso ya papa na lola na kombo na Yesu, tosambeli, togene. Oh nkolo Yesu ayoki kolela na biso kobanda mokolo lelo o nazoloba boye, nayebi ke nazoloba na tango ya Afrique, na tango ya Congo, nayebi ke na Congo lelo tozali jeudi le 9 août. Alors lelo ezali jeudi le 9 août na Congo, nazoloba na tango ya Congo, bien que biso na États-Unis nanu tokomi jeudi te, mais nga nazoloba na tango ya Congo. Lelo jeudi nkolo Yesu apesi biso victoire, apesi biso mboka na biso kati na biso moko na maboko na biso bana Congo, abotoli yango na maboko ya banguna, azongiseli biso bokonzi na maboko na biso na mokolo ya lelo jeudi. Alors bandeko na ngai ezali boye, bomoni ndenge Hippolyte Kanambe alias Kabila a choisir dauphin na ye, alobi ke dauphin na ye ezali Ramazani, ezali ye akanisi ke a choisir dauphin na ye, mais ayebi te ke bokonzi na ye esili. Bokonzi na ye esili, azoyeba ngo sikoyo bokonzi na ye esili nia. Aza su mokonzi ya Congo te, komanda lelo jeudi. Boyeba ke tozwaka indépendance na biso ezalaka jeudi na 1960. Alors na jeudi na mokolo lelo le 9 août 2018, boyeba ke nkolo azongisili biso mboka na biso na maboko na biso. Ezali victoire monene na kombo na Yesu tozwi na RDC. Alors
ndenge azongisili biso mboka na maboko na biso tobandi transition na mokolo lelo transition sans Kabili eza sans Kabila te mais sans Kabili elingi lobake Kabila na bato na ye nyonso baza nulle part na Congo lisusu ezali transition ya biso moko bana peuple congolais ndenge tosalaki bavote na biso awa tolelaki epai ya nkolo ke oyo biso peuple tovote biso yango tolingi na mboka na biso koloba te oyo bapaya bakotiela biso kobanda lelo makambo bapaya baya kotiela biso intel exacte oyo biso moko peuple congolais tovote topesi na maboko ya nkolo agri yango kuto avant biso tovote nkolo aponaki bango ezali papa cardinal Mosengo yende président ya transition kobanda lelo jeudi le 9 août 2018 na Congo vice-président na biso na transition ezali Dr Mukwege parce que yango to votaki kobanda lelo le 9 août 2018 jeudi alors bandeko na ngai to kumisi nzambe pote ayoki kolela peuple congolais ayoki kolela na biso ayoki mabondeli na biso azongisile biso soso bokonzi na biso na maboko na biso alors ekoza ndenge dimanche oyo yango tolinga yango eleza la kubanda soulèvement populaire ndenge programme ya ndenge zalaki ke soki Kabila apozaka candidature na ye alors eleza la siko soulèvement populaire et banda dimanche le 12 mais siko dimanche yango le 12 ekozala nini dimanche le 12 oyo ekozala yango peuple congolais ekokende na stade des martyrs pour koyoka discours ya liboso ya président na biso ya transition papa cardinal Mosengo alors papa cardinal Mosengo bakozala wana na docteur Mukwege vice-président na ye papa cardinal Mosengo président ya transition akopesa discours na ye ya liboso le dimanche le 12 août 2018 na stade de martyrs alors na dimanche wana bato bakoza na stade peuple congolais évidemment koza na stade mais ba catégorie ya bato premièrement représentant ya église catholique akozala wana pona ko représenter église catholique et puis représentant ya église protestant akozala wana et puis représentant ya église kimbangiste akozala wana et représentant ya ba église à réveil ya Congo akozala wana représentant ya ba musulman ya église musulmane akozala wana alors zelana tala susu na malinote na ngai alors ba représentant on a bakozala wana et kobakisama lisusu catholique protestant réveil musulman représentant ya armée congolaise na koyebisa bino armée congolaise na koyebisa na koyebisa na koexpliquer bino mais oyo nazoloba représentant ya armée congolaise parce que bapaya nyonso basoda nyonso bapaya o bazana baye ko infiltrer armée na biso bazobima na mboka bazobima kobanda lelo jeudi bazobima na mboka Congo armée na biso ekotikala pona biso peuple congolais ekozala suste na ba mix na ba rwandais na ba rwandais nyonso bazana kati armée ba étranger nyonso bazana armée na biso bazobima nkolo azobimisa bango alors représentant ya armée congolaise ekozala wana et puis représentant et puis ba chef coutumier na biso pe bakozala wana et puis peuple congolais akozala wana et puis ba ambassadeur ya ba pays o ezana ba o bazana Congo bango pe bakozala wana bandeko na ngai alors yango dimanche wana ekozala bongo bango moko nkolo akosalisa bango moko bakobongisa ndenge kozalela mais de kobanda lelo jeudi Kabila aza sous présidente azobima na palais de la nation azobima bokomona ye ti azokende na batu na bango ti bazokende bokomona bango mais peuple congolais bosala bango eloko te bobeta bango te bopanza bosala eloko moko mabe kati na batu wana te botika bango ti bakobima na mboka na biso bakende batika mboka na biso na kimia kosala bango eloko te kobamba bango mabanga te koboma bango te kobeta bango te babima bokomona bango bakobima bakokende bakende botika bango bakende alors Kabila monsieur Nazoloba Hippolyte Kanambe alias Kabila
ye akobima na pays kobanda lelo jeudi akobima na pays ye na famille na ye na famille na ye na zoloba famille na ye nyonso ezala mwasi na ye na bana na ye na bandeko na ye na ba cousin na ye na ba mama na ye soki ba mama na ye bazalaka so banani bango nyonso bazobima na Congo na famille politique na ye nyonso ba o basali na ye ba makambo nyonso mabe o basali na Congo famille politique na ye nyonso bazobima na Congo et puis zela gouvernement na ye et puis basoda nyonso ba étranger bazobima na Congo bazokende da bazonga na bamboka na bango tous les soldats étrangers o baye infiltrer armée na biso po babomaka biso basala biso mabe bango nyonso bazobima bazokende et puis bana lisusu ba étranger nyonso oyo basali na kabila na gouvernement na biso ba étranger oyo nyonso bazako nyokola biso bazako sala na gouvernement ya kabila tant mosusu coopérer na gouvernement au lieu bafuta mbongo ya malamu ekota na kesa l'état bango ba coopérer na gouvernement bakosala ba trick na bango po bazwa mbongo wana au lieu ekota na kesa l'état bakaboli étranger wana ta muso aza businessman kabo azundambu gouvernement congolais azundambu bien businessman wana azun ebele apesi moke na gouvernement congolais mais au lieu ekota na kesa ya gouvernement ekoti na ba poche donc ba étranger nyonso wana nazoloba neti ba Dan Getler wana o basalaka ba business na kabila wana na Hippolyte Kanambe juif wana bango nyonso wana bazobima na Congo soki kutu abima déjà gloire à Dieu mais soki nano abimite bakobima bango nyonso wana bazokende alors bandeko na ngai victoire ezali ya biso Nkolo Yesu ayokeli biso mawa papa na lola ayoki mabondeli na biso kasi bana Congo bana RDC toyebake victoire oyo tozwi eza bakoko na biso te bato bapesi biso yango parce que bakoko na biso bakufa bakoko sala eloko te ba oyo bakenda ko invoquer bakoko bakenda ko invoquer ba démon parce que bato bo bakufa bakosala eloko te alors ba démon bato bakota kakati na basala kakati na bango alors yango wana biso toza ba chrétien na Congo loka toza ba chrétien to sambelaka Yesu Masiya nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu oyo azali ko représenter biso kati na Yesu Masiya yende to sambelaka yende to tielaka mabolongo na se tango tolelaka epa na yende mutapesi biso elonga tata mwana pe molimo mosantu ezali te bakoko na biso ezali te ba marabout ezali te ba quoi que ce soit te ezali Yesu Masiya muto abundeli biso bitumba oyo yende mutapesi biso victoire oyo yango na toko sambela ye na Congo toko kumisa ye na Congo toko sanjola ye na Congo yango wana ata ba président na biso oyo apesi biso papa cardinal Mosengo président ya transition papa docteur Mukwege vice-président ya transition bakosala mosala pendant 5 ans. Pendant 5 ans, wana kobana na mbula oya 2018, 2019, 2020, 2021, na 2022, bako organiser élection. Siko Congolais nyonso oyo ako remplir ba critères o bango bako sala, ako poser candidature na ye et puis bako sala ba campagne na bango na ndenge nyonso esengeli tako sala vote parce que vote oyo ba occupant o balinga ba préparer ko ozala te parce que bazo bima na mboka bazo bima bokomona bango badobima bakokima bango moko bokomona bango parce que bitumba o eza ya biso te Yesu Masiya ye moko azwi yango na maboko azwaki yango na maboko ye moko abundeli biso ndenge toza kotanga ndenge totanga kana Bible ndenge aza kobundela bana Israël abundeli biso parce que tobelelaki epa na ye yango na abundeli biso tokomona bango kasi ndenge na yebisi bino bobeta bango te bosala bango eloko te botika bango bakende batika mboka na biso bakende. Alors, peuple congolais, boyeba ke dimanche oyo, papa cardinal akoloba, akopesa meeting na ye à Liboso, na stade de martyr. Alors, ndenge na tangi, batu nyonso na bakozala wana,
tozala na esengo mingi sikoyo biso mosala tokosala bana RDC tokokumisa ne nkolo na ndenge apesi biso elonga tokokumisa ye mpe toyebisi ye ke papa ndenge ozongisili biso mboka na maboko na biso topesi yango na maboko na yo. Congo ekomi ya yo Yesu Masiya, yo nde roi du Congo ndenge ndeko Alain Moloto ayembaka ke Jésus Christ roi du Congo tozongisi yango na maboko na Yesu yende roi du Congo ezala papa cardinal Mosengo ezala papa docteur Mukwege mokonzi nyonso oyo akoya na Congo akofukamaka liboso na Yesu Masiya mpona kosenga ye ba instruction ndenge nini akodirige mboka parce que na makasi na biso tokokoka te monde mobimba eza na besoin ya Congo na makasi na biso tokokoka te ye moko nkolo Yesu Masiya ye mutu akotambolisa biso kati na Congo kati na bakonzi oyo apesi biso ba leader oyo apesi biso to négliger bango te bandeko to négliger ba leader na biso te tokoyokela bango pe tokosala o bakoyebisa biso tokosala papa cardinal Mosengo président et puis papa docteur Mukwege vice-président tokotosa nde bango tokolanda nde bango. Alors bandeko na ngai tokobondela pe pona bango tokobondela pe pona basala continuer kosala mosala na ndenge nkolo Yesu akopesela bango ba instruction. Alors bandeko na ngai to kabola video oyo to yebisa ngo non please close the door bolimbisa nga bandeko mwana eko déranger nga moke awa. Alors to kabola video oyo ekomela bato ebele peuple congolais comme la papa cardinal Mosengo et comme la président na biso ya transition et comme la papa docteur Mukwege vice-président na biso ya transition et comme la paix uti na gouvernement bango pe yoka po bakanga bisaka na bango bima na Congo poso bimite na Congo soki basali mutu makasi oyo ekoyela bango ekokwela na mitu na bango bakodil na Yesu Masiya ye moko. Parce que biso sito pesimboka epa Yesu Masiya siko ye mokonzi ya Congo bakodi na ye oyo akosala bango etali bango mendes na yes dans sa sûr que tango bakoyoka video oyo bakotala ngo bakoyoka bakokanga bisaka na bango bakokende bakobima na mboka na biso. Donc kobanda lelo papa cardinal akomi mokonzi président ya transition na RDC. Papa docteur Mukwege azali vice-président ya transition na RDC. Bisika nyonso bazali soki baza na kati ya mboka basala ba conférence de presse soki baza pe libanda ya mboka basala tout bazonga na mboka po baya kosala mosala na bango kobanda lelo jeudi. Bobanga te peuple congolais nkolo Yesu aza na contrôle na makambo nyonso bobanga te. Nkolo Yesu aza na contrôle na makambo nyonso nyonso ekosalema na ndenge ye moko abongiseli. Alors message ezalaki yango wana ko badeko eza message vraiment ya esengotika avant natika bino nayemba nano nzembo kombo na Yesu kombo ye kombo nangu ya kombo na Yesu kombo ye kombo nangu ya kombo na Yesu kombo ye kombo na elonga ye kombo ye kombo nangu ya kombo na Masiya kombo ye kombo na elonga ye kombo ye kombo nangu ya. Alors bandeko na ngai eza esengo mingi nkolo alongisi biso boyebisa bandeko mosusu bokabola video oyo bozomona bozoyoka ngo neti likambo ya pamba mais eza likambo ya pamba te ezali vérité bokomona pe kosalema na miso na biso nyonso tokumisa nde Yesu Masiya tokangama nde na Yesu Masiya. Soki moninga yo oza chrétien te oza congolaise sala tu ondimela Yesu Masiya comme mokonzi na yo pe mobikisi na yo parce que yende nzambe ya solo nzambe mosusu azali te yende nzambe ya RDC. Ce n'est pas pour rien mboka oya RDC ezali à peu près 80 bien 85 ou bien 90% biso no toba chrétien. Ce n'est pas pour rien. Ezali mboka Yesu Masiya apona yango atia pona richesse nyonso oyo etoni na Congo et que Congo ezali le pays le plus riche du monde soki na ndenge ya kotala ba minere oyo nkolo atia kati na Congo na makambo nyonso oyo nkolo atia kati na Congo yango na bandeko na ngai
tozala bomoko tokabwana te tina kokabwana eza te biso nyonso bato ya bas Congo bato ya ba province nyonso ya Congo tozala bomoko tokabwana te nkolo akokokisela biso makambo minene mboka na biso ekozala grande puissance na monde nende tokangama na Yesu parce que so tokangami na Yesu te bandeko na ngai banguna bakoya kosala makambo koleka oyo touti komona na 20 ans, kutu na 20 ans te, banda tozwa indépendance, banda 60, 65, ti na ero makambo tomoni. Alors bandeko tokangama na Yesu sikoyo, tokangama na Yesu masi. Po tolonga na makambo nyonso oyo abungisa pona mboka na biso Congo. Alors na tiki bino bandeko na ngai, boye ba nkolo Yesu alingi biso mingi, nkolo Yesu akosala makambo na ye na ndenge nyonso abungiseli bokuto komona ngo biso nyonso ekokokisama na miso na biso pe to ko continuer kokumisa ye. Alors botika la malamu nkolo za na bino, tika nkolo pambola RDC, nkolo pambola peuple congolais bisika nyonso tozali na kombo na Yesu tolongi to kokumisa Yesu Masia. Akitisi bokonzi na ye na kiti na ye bokonzi na RDC. Banguna ba palangani ba panzani bandeko nanga bokomona ngona miso pe tokomona ngo pe tokoyoka pe tokosepela tokokumisa nkolo Yesu. Alors botika la malamu na lingi bino mingi bis na bino yango na pesa ka bino nyonso soki pe banda tongo moko ta ebisio ke na lingi yo mingi be I love you je t'aime. Alors boyeba ke Yesu Masia alobi na biso nyonso alingi biso mingi pa lingi mboka na biso mingi ngai pe na lingi biso na lingi bino mingi botika la malamu bola boke nkolo za na bino boka bola video o bande konanga boka bola ngo bopanza ngo epanzana na kombo na Yesu elongi ezali tango nyonso kati na Yesu bokangama na Yesu tokangama na Yesu Masia nzambe mosusu azali te kaka Yesu Masia. Bye bye, I love you.